bango balobeni double stade de martyr eloko esimbaka te bazongela te eloko esimbaka te bazongela te bazongela te po bakoka te vous comprenez bazongela te na pesa Alexis weti raison so so le ekoki na mongongo na ye ah bon et puis eza logique ya akotikala ka jamais kosala au faleur sala aza taba oyo olia na singa mulai na ye mundi balobaka tabalia na singa mulai na ye aza taba oyo azolia na singa mulai na ye bo en vouloir yete s'il vous plaît problème ça sonne mal yaza taba non nabitaka taba non mais ça sonne mal eza concurrence te concurrence eza na beti double stade yo pe yaka beta double stade yo mona na bien o mona ouer na jibe babeta fikin bo santa oui Fara ouer na jibe concurrence ya wana de quelle concurrence ko obi mo bisa biso frère nanga ferré ane loko yako pouvoir faliter ana ngote yemo pa yebi a o sala ngo parce que ana besoin ya actualité ya fali bango nyonso era yete basele yo bango nyonso ana ba sala ngo po ba vivre en actualité afali on tolo ba que musicien toi vivre en actualité afali doit ta biso temi il fallait beta parler la défense arena pomba nous sommes beta arena actualité anani ya fali il fallait beta stade pour beta stade actualité anani ya fali il fallait dans alpha omega comme on appelle ça maranoche pour nous sommes les là ba beta basuka pour nani fali chance ya carrière ya vie ya ferré eza imitation o azopa nabi tout lancer ka challenge atika ko imiter tout apes carrière na esila yango mboni to benga fali guide na bango baboye to benga fali guide mais siko yango kaka o ezaki guide te tout ce que fallait faire c'est établi c'est calculé donc prévenir mon stade de toron kala ben quoi non son lelo on s'en comprend donc c'est très bien calculé c'est très bien tracé tout est vraiment mis en place pour Mamoy Salama par contre l'autre à Salama comme topé les autres bon Salama Kambo brusquement parce que fallait l'improvisation on est à bon oui au rappel mususu ara yemoroté oui ara ferité au mona musicien mususu soupé à haute date OK na stade OK et ça non bien mais est-ce que Robert stade non bien fallait za guide fallait nda fongola fallait za précurseur na bango et ça logique de ce qu'il fallait ya fongola là il faut bango pe ba ya balandi na sima au moins qu'il fallait que fongola barina après il peut y attirer moi le connaît on a quelque on a 8000 places ou anati so na bengi faire trésor kokas et choquer bateau pourquoi koko bengi trésor kokas il y a bima quoi bima non peut être des kasi bien moi bon est-ce que non comme ça fallait yaka awa atike biso mandefu style fallait ça au moins que fallait sukura maboko atika ya potana yango qui dit ça pata soko kitia nga ici na comment père de famille fallait la biso pata ça kitia patron a ba copia suki belé mandefu belé a copia kanga suki a copia style vestimentaire et puis même au moins il fallait voilà faire parmi les bons il y a le meilleur Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonsoir à vous, très chers fidèles téléspectateurs, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà na bateau tout ba partageaka et puis na bateau ba commentaka surtout ba vidéo na biso et ça la biso énormément bien, merci vraiment na bateau tout ba rosala ba remarque ba reproche na bino yango ça la ke to bongisa musala comme il faut né na sa bino toutefois tous pour nous Sabino d'informations, il y a frais et puis une source. Aujourd'hui, je reçois pour vous José Mania, Malika, Maman Paradis avec Yeturmeka. Vraiment, reçoit tout, sauf rien aux actualités. Et puis, Rosala, mieux placé, il y a qu'à répondre à la question Nabiso tout. Merci vraiment. Je pense que les autres reçoit tout, sauf rien. Où est la culture Nabiso? Je pense que tant trouvé tel sur la culture, tout le monde a directement à faire visa, ou recréer problème. Oyo tokomeka ko pousse sa réflexion na biso musika nini oyo artiste akoki ko sala pour que azwa réussite ya ko zwa ba visa na soit nini o fali pour pas arosala pour que yazwaka baninga musuba zwate. Merci aussi à faire double concert. Je pense que tu reçois on peut aussi na Jos Mania Malika. Merci vraiment surtout na bateau yo ba soutenir biso de près et de loin. Un grand merci déjà na Niki Morondezi na Hollande on a apprécié Bambote Niki Morondezi, merci pour tout. Merci aussi na tout balanda biso na restaurant Yoloezo na Dallas chez Maréchal et Souvé et Yesa Balobi Kunatolia bio comme il faut. Merci aussi na Karine Bionsaka cosmétique, Karine Bionsaka cosmétique où relève sur ba produit importé. Oui, et ben importé ça va payer belé mais oh salami mading na France, c'est-à-dire que ba produit vraiment importé mambo Italie ba parfait na biso et au ça là vraiment bien. Merci aussi na boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. JB Kumaluta wa Rolanda biso pe sikoyo yepa lo barapa salaka JB Kumaluta. Merci aussi na Dada Ulungu na Suisse pour ngana robenga e mama sociale Dada Ulungu, merci pour tout. Merci aussi na Rodi Dindi Swag, Mystère Swag, Rodi Dindi na PC Bambote wa Rolanda biso précisément en France. Merci vraiment la bateau tout balinga biso, sans oublier na Obed Mbemba na Belgique wana balobi mon côté. Nous vivons l'époque de Obed Mbemba. Merci pour tout. Obed Mbemba chanter ça derrière la caméra. Soit Rosamé Moral Nanga on l'a vu sur Osala, vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à José Mania Malika. Bonjour Kerry Titimpi, bonjour n'a abonné à Africa Elengi Télévision. Oui. Bonjour n'a tout Obalinga Abisso partout dans le monde. Soutenir Abisso physiquement, moralement, financièrement, toujours dans un guissarangote parce que soutien Nabino Tozanelo Kopé Sabino Tesuri merci merci beaucoup n'a remarque Nabino conseil Nabino vraiment et surtout pour n'a bateau peut soutenir Abisso spirituellement bateau batia Abisso na prière na bango en tout cas Nzambe alola azung c'est Nabino vraiment et belé merci beaucoup à Mijimo Paradis et Banasuka Nzambe. Merci beaucoup na ba partenaire na biso nyoso tundi na lobaki la fois passée le 10 août tokutana na salle Kipuanja wana toya tokumisa Nzambe elongo avec la femme Tamar totombo la culture ya mboka na biso avec la femme Tamar boya ozana besoin ko somba billet na ko participer pour na ko mona la femme Tamar parce que ça c'est vraiment aimé batubeli balingaraye
en tout cas pour contacter Malika Mania ba billet na biso eza on a déjà disponible le 10 août na salle ya Kipwanda. Merci beaucoup na Rit Beauté Nzambe à l'opposo number 1 ba bi elange kotito bongisa l'opposo na biso avec Rit Beauté ne langa boy ba lèvre na biso et katanaka to somba bom de lèvre et pas ya Rit Beauté Nzambe à l'opposo et comment na ke oko vraiment des cités. Merci à nos clients qui vraiment confiance. Merci beaucoup à nos partenaires à Malika Officiel TV. On fait mon dernier espoir. En tout cas, merci beaucoup à nos Balingara Malika Mania. Nabi Keboza et Belé, mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité dans les sons. Mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité dans les sons. Obed Mbemba à l'Obarapé à Salaka. Obed Mbemba, c'est-à-dire qu'il y a l'Obarapé à Salaka. Obed Mbemba à l'Obarapé à Salaka. Donc nous vivons l'époque de Obed Mbemba. Nous vivons l'époque de la ponctualité dans les sangs, mon vieux Gelor Boulangongo. C'est-à-dire, tu suis la ponctualité dans les sangs, tu sais, on a à l'Obarapé, à Salaka. Merci beaucoup, Nayo. Mère Adeta Kupumba, mère Lionel Moukenzi, depuis quelque part, tu peux suivre nos bambous, tu as tellement ébélé les maniachous, les maniaqueurs, 13 ans, vie là depuis Brazzaville. Je te salue, mon frère. Donc, merci beaucoup, Nayo Pekerit, archevêque Michael Okamba. Merci, Nabatutu, Obasengaranga. C'est-à-dire, Batuso, Baosengayo, c'est-à-dire, c'est que Baosepilana. Linga yo oloba o ya ko loba wana ezaka ndete olobaka tombo olobaka yo double stade de martyr ceux qui mais c'est son excellence ambassadeur Fally Ipupa soka zongeli double stade de martyr c'est que Simba kitebo soki nga Malika na zonga na plateau ya Afrique na télévision c'est que batu basepela nanga soki batu basepela nanga te mena zonga ati ah bon merci voilà mais Niki Morondezi par otala yo aza parmi bateau basepela na musalo salara Niki Morondezi na Hollande na pesi bambote belé merci aussi et puis aussi na Nadine Boka akotala opé Nadine Boka il a rappelé na mikili en poto Nadine Boka to pesi bambote Niki Morondezi to pesi bambote la tata Maria César to pesi ba gros bisous. Voilà, merci beaucoup à Nadine Boka depuis quelque part et merci aussi à Christelle Awasango Rolanda Bisso Sikoyo. Merci vraiment à tout Rolanda Bisso, je pense que tout sera vraiment tout sauf rien. Josman et Malika. Sinon ça te s'en va? Ça va par la grâce divine. Nzambe allo la tanga opesa biso souffle de vie tozara toujours derrière Nzambe wana. Donc kolala kolamkande to ebezaka habitude mais tango Nzambe opesa biso souffle de vie, il faut tango to la mkarana tango avant que tu le libanda il faut to ko mistobe la comment Nzambe to pesa Nzambe merci parce que ba o bazokufa to l'équipe on est lokoti. Et donc faut to pesa Nzambe merci et puis tant to tele marabongo to sambeli pona mabota na biso to sambeli pona bana na biso pona ba famille na biso to sambela rapi pona Fally Ipupa monde entier. Voilà, merci nous l'autre bétali sur la Italie culture na biso. Je pense que Fally Ipupa oyo les jour pour jour droit chemin est totalisé déjà 18 ans. Je pense qu'il y a 18 ans là, Fally Ipupa na marambe belé oyo a réalisé na premier album là ou peut-être différent c'est ça na bandero mususu na ba premier album na ba on peut-être ba sala ngote. Et le nini est marqué à l'époque tous on en 2006 Josman et Malika tant droit chemin bimi na album wana il y a Fally Ipupa. Et le nini marqué on premièrement sur ba titre ba chanson na et tant mususu aspect physique a Fally na ba réalisation en fait. Et le nini marqué aussi lelo sur fandi et à l'époque Fally Ipupa boye salaranga bien boye markaranga ikomona ba réalisation banda rosala et là quand il bosse markaranga il a sorti il y a droit chemin parce que y a des ala qui premier pas au Fally Ipupa à ça la biso na carrière naïe alors et là quand on a et markaranga d'abord premièrement ils a courage ya Fally Ipupa. Vous comprenez? Il y a oser. Courage, il y a oser et puis vision parce que na droit chemin fallait passer biso de vision naïe. OK. Pourtant tout le monde qui ne banjemo ba sopeka asali déjà asali ba featuring na ba Benji. Après c'est biso de vision naïe. Il y a Barbara Kanam. Il y a Barbara Kanam. Après c'est biso déjà vision naïe. Ngai eloko oyo et atura ngai et pas ya Fally et ça courage ya Fally na vision parce que na droit chemin non répéter na droit chemin fallait passer biso déjà vision naïe. Na courage naïe o ala ki c'est biso. Vision naïe za kinini. Na droit chemin Fally a bossaki. Parce que ton loba, s'il faut dire la vérité, et dans l'album il y a droit chemin et un deuxième moment côté choix. Si, là tu as raison. Na droit chemin et un deuxième moment côté échoua. Et puis na droit chemin, fallait bimis la biso ba style belé.
Arapa, R&B. Abimisela biso ba style be on a biso droit chemin et ça là que tout tirer attention et pas ya fali courage na ye vision na ye abimisela biso vision na ye na droit chemin abimisela biso courage na ye na droit chemin abimisela biso destinée na ye na droit chemin oh yo zala lelo très bien na kati ya droit chemin abimisela biso nyonso pe yango monaki assurance na ye soki tozongi na bémission na ye ya kala abande koloba ye akozala parmi pe koleka oyo bato mosusu basala oyo basala te ya okoma assurance na ye bandaki déjà na droit chemin azalaki na kondima toloba eza vision aza motivateur kondima ekendaka na vision très bien on a vision que lobby na rozana na maman Denise n'y que autokanga photo et ozaki na vision otien na foi pe salami détermination na ye comment on a droit chemin mutu moto penser que fali a échouer parce que ça na batu mususu to mona ba premier album na bango bas doit ba réussite mais lelo bazate si donc ça dit babimi ça ba album na bango na ba début ba carrière na bango pour na ko lakisa biso que bango pe ba ye pe ba ko continuer ko zala mais fallait la kisa biso na droit chemin na ye vision na ye déjà que né na bimisi droit chemin boy na ko échouer ka jamais idée nanga courage nanga détermination nanga il faut na comme type place on souhaité c'est que lelo torolo ba fallait za motivateur ya génération na mais na lo ba on a bémission te à chaque fois fallait aza exemple à suivre pour la réussite ya vie à motu na lo bango na bémission même na vie normale boy soit na vie na bien na lo ba bien pour la réussite ya vie à motu voilà to lo ba pour la réussite ya ba musicien est victime te fallait des exemples ya réussite ya vie à motu en général vie à motu nyonso na ba musicien o ba la fierté na ye. Il y a aussi des artistes et musiciens où ça a fierté à Fali. Mais bien sûr, tout ça a des missions dans le baron. Surtout génération nyonso ba ba fierté à Fali. Donc ça dit il fallait des exemples na bango. Ya on a le ba pona teka ba musicien parce que biso pe to ba être humain, biso pe tant que tout ça na ba makila na ba mai, ba courage to za nango. Il faut to exploiter ngo, ba makasi o to nango, il faut to exploiter ngo. Très bien. Alors pona ko exploiter ngo bien parce que na vie to za na batu nyonso o bazara on a ka pona ko encourager biso. Fallait ça exemple. Il y a à suivre pour la vie, pour la réussite, il y a vie à Moutunianso. C'est-à-dire ce qu'on vend au tali. Place il fallait à outil, na place il fallait à lelo. Lelo fallait ça mission en anglais. Est-ce que dans le quartier latin, fallait amener comme ça les messieurs bandetti sous en anglais? Non, là je pense pas. C'est ça que je viens de dire. Fallait à exemple à suivre pour la réussite, il y a nyonso. Il y a vie à Moutou. Na vie à Moutou. Ce qu'on y a lingala te, l'un exemple fallait. Ce qu'on y a français te, l'un exemple fallait. Ce qu'on y a français te, l'un exemple fallait. Donc il faut apprendre au maîtriser aussi. Mais il faut exemple ça fallait te. Au tel que ah mais fallait le pas comme il anglais. Mais na bien Kerit. Voilà. Bilo musuto banalisera te. Oh, yebi que ça pour intérêt na o banaliser en poignée. Non, faut nous avoir en considération pour les intérêts là. Le capage as exemple à suivre, il y a ba chroniqueuse il y a YouTube. Oh, si tu as capage airbag na PC bambote vraiment. Ce qui totali capage à ça la chaîne 2 fois. Il y a 50 000 vies, babani ango, abandeli. Le lot a 100 et quelques 150 et quelques abonnés. Donc malgré ma rambo et comment il y a quand même un beau côté. À quand même un beau côté. À ceux qui courage yako, oh il baka. Au propos de ma boko, au fond là, si. C'est ça. Fallait des exemples, papa. Yango moni surtout bito zonga na histoire autour na question. C'est-à-dire droit chemin et faisant na ba branche et belé. Fallait bimisa biso ba style et belé. Na droit chemin. Liputa ezoaka valeur. Oui. Et puis à la Tissara Bato à l'époque. Na droit chemin. Non, kotanga te. Et cette question na ngai. Voilà. Na pas s'exprimer na question moko. Très bien.
Pona tali soke fali na ko vanda banda lelo ti lobby na ko finga mutu te mais na opesa ba argument. Oui, ils appellent solide. Oh, ils sont solides pe o pesa batu ba vandi biso nyonso génération nyonso vandi ndima. Ah. Ozo comprendre. Très bien. Son excellence monsieur ambassadeur Fally Ipupa abimi c'est la biso na droit chemin biloko belé. Ba borsalini zonga kolata. Ba débardeur ba benga. Oui, débardeur. Ezonga ka kolata. Na clip attente. Voilà. Ezonga ka kolata. Pantalon fashion malgré le lata ngo subonte parce que c'est un parent responsable. Pantalon fashion a pesa ba jeune goût. Poni ba quartier comme moi jeune mo boy. Ba jeune mo boy comme ka Fally. Jeune mo boy propre ya mi benga Fally. De Fally comme idole ya batu na bilongi batu bakoka na yeti. Ici fait la quand on a propriété ba ibika ke soko za propre wa Fally. Soza bogar c'est goza. Soza bogar wa Fally. Li papa no ezo salité te wa Fally na quartier. OK. Alors, un exemple à suivre. On se comprend. Très bien, Malika. Fallait même pas se brancher bien à droit chemin. Biso ba fille to zongela ka mikolo na ba jipa olata ba jipa boy. O ba danseuse balata na clip. Ouais, na générique ou na moni. To zonga ka n'époque on a kolata ba jipa bongo. Fallait même biso ba brancher belé. Droit chemin, et ça histoire na kati. Histoire na kati droit chemin, vision na kati droit chemin. C'est-à-dire fallait attaquer énergie na yi. Na premier album na yi. Yango pesa sous force à évoluer à comment oazalelo. OK. Voilà. Merci beaucoup à José Malika. Un grand merci à mon grand frère propre Hervé Kimbi qui est au Rolanda Bisso Pesico depuis quelque part. José Malika. Je pense qu'il fallait Poupa, na sol français. Faut que ça maman va jimo paradis. Ah bon. Maman va jimo paradis. Et voilà. On a bien remis maman paradis. On a tient en général. Voilà. Je pense qu'il fallait Poupa au hasard plusieurs dates en Europe. Déjà là, bientôt là, baro quitter Kinshasa pour qu'il va livrer ba concert là-bas on l'a mis Kylian Poto. Les 6 à un concert, les 13 à un concert, Lyon, Bordeaux, et puis aussi à Milan, à Italie, à la Belgique, à un concert, et bien les évolutions, il y a billetterie à Lyon et puis à Bordeaux, et ça comment on a des questions à la fois. Évolution, il y a billetterie, il y a Lyon et puis à Bordeaux. Deuxième question, faire rigolo aussi à Robeta, le 15 juin à Genève. La ligne pour peut-être le rosa analyste et investigation au Pesabiso. Ngana investigation te. Tout tika la bakolo charge makam na bango. Bagote c'est. Tout tika la bango bakenda ko s'investiguer ce qui ko investiguer na makam na biso. Tout tika la ko ngana za simple analyste. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Ferrigola à Genève, évolution, il y a billetterie, et ça, moi, je pense que jour J-D, pour un concert, il y a. Ni pas le monde la cause raté, ni un sauteur au monde. Ce que vous teka, tout le monde a gozó teka. Ozo teka te, tout le monde a gozó teka te. Ni n'est pas bloqué Ferrigola pour un récite, il y a vente à billet na Genève, na Suisse. Et Zalaté. Récite exact. Vous avez dit bakata ba couleur. Ils ont kenné moi genre, ils ont kenné bien comme il faut. Bon, biso pour na biso, né dans le baka chaque fois l'impossible n'est pas warrior. Vous comprenez? Très bien. Biso pour na biso jamais chèque ezala. Lyon Bordeaux, bon mon a penaka que sold out et salami. Toi na mois de juin, ba concert na biso depuis to bato to fongo la billetterie nango. Tout le monde a qu'à ba billet comme tous les jours. Très bien. Vous comprenez? Oui. Les problèmes na biso ezanini, différence na biso na bango ezanini. Mais c'est son excellence l'ambassadeur Fally Ipupa asalaka makambo te pona ko prouver batu. Asalaka ne makambo pona ko sepelisa ba mélomane ya bonne musique, ko sepelisa ba warrior na ye. Pe ko sa la fierté ya mokonzi ya mboka pe ya mboka na biso drapeau na biso ya Congo eza toujours ya otelema. Si. Vous comprenez Kerry? Très bien. Différence na biso na bango eza yango. C'est-à-dire tant
son excellence ataka ba date na ye ataka te po azo tia po asepelisa ba voisin to asepelisa bato moko boye quelconque te ataka ba date na ye parce que tant production ezo ya aza le seul musicien on a animo ko ba production ya ka o limo lo ba un moment comme en période de fière so ye na caché muke ozwade pesa caché c'est non succès ndembo c'est non succès makamnyo songo mona leka lo ba ke ndembo na 100,000 et pesa ba tebele ba vertige ba tebele ba douta attendez toi na réseau na bien ndé toi na réseau sociaux boy Mike Lokamba ana caché na ya pesa rapport l'excellent publicité oui ngapi na caché na nga donc tout un niveau par niveau capage pas na caché na ye to mona batongo pe ba ya kapé boy a sala ki pe na capage ye pe pa na malika boy na boy te kuna na futa ki autant ye pe so senga ka autant boy te pas de ozo comprendre mutu na mutu ana caché na ye so ye mutu abike ngai na beta ndiemo na 100,000 so vous avez besoin de 20,000 kende na niveau de musicien 20,000 yo mo ke ko sala show ya calendrier obité o ndaza boy kata 15,000 oyimbanga c'est ça l'impossible n'est pas warrior Kerit nde to sala ba mission boy makambo to ko loba e komela ba warrior très bien. Pourtant on a besoin de Bordeaux faut tonda Lyon faut tonda warrior musana eza a consommer ka billet. De ça dit donc malika l'équipe on a le bac warrior consommer billet warrior kangamato ito tia ba contenté parce que aibi ke ba ça la musique wana ba ça ngo pona bango pe pona ko sepelisa drapeau ya mboka na biso kende eza toujours likolo mais pona bateau yo tuninga wana e ba kata ba couleur te to bana no atana Lyon to bana atana Lyon pona yo évolution ya billetterie ça va Bordeaux évolution ça va ba sold out et rusala ma bientôt OK. Ozo comprendre voilà. Yango na saiso na pona lo avant lo no bangamba sold out yango na taille jusqu'au différence ya biso qui ndara bien pourquoi parce que tout ça la raté pona ko prouver bato OK. mais ce que to yé côté après sur le biso ya beba kata ba couleur wa ya faire rigola na bango oyebi pona nini pona faire ndenge zawana abeta su musique te pona se pesa ba gaulois abeta su ba concert pona se pesa ba gaulois akoma ko beta ba concert oyo pona batu batindi beta. Ozo comprendre que très bien. Siko eloko oyo ezate ke yozo la ki sa ba fan na yo ke nazo sala eloko pona ko sepesa bino ba fan nanga pe ko tombola drapeau ya mboka mutu to za motiver pona ko encourager yo normalement mais eloko oyo obeta po batu ba biso beta kaka poli moité beta kaka faire à trésor koukas nini trésor koukas faire rigole Trésor Kouka, c'est-à-dire Abimara ta mfale ndiembaka. Après imiter. Faire hasard Trésor Koukas. Abimara ta mfale ndiembaka. Malika. Na lula yo nako na linga yo na lokoso ekolekisa te caprice trésor komone la penga ite pona lingi yo na bomba yo na motema jananga yo bimaka tango na nzemba kana na imitation na ngai oh na émission na mayuya yo na bengi pende faire trésor Koukas le pona la lité na réfléchir la bite comment monter rosa trésor Koukas inspiration boye utwa faire ego la trésor Koukas. Abimara nzambi tant fallait nzemba. Nana imité choix nanga. Nana imité choix nanga. Donc Trésor Koukas a imité choix ya fallu. Ya fallu kasiti. Et je qui plus loin. Rose idée en a pu. Idée faut yaka te. Faire rigoler la Trésor Koukas d'après Malika. Trésor Koukas tout nangani. Ya bimaton fallait nzemba. Ya bimaton fallait nzemba. On a kutu ba réponse on ezana na bi question monsieur ezana to kota. Vous comprenez? Très bien. Ba concert na yo wana zo beta wana ba concert mo ba zo poussa kaika kende sala. Mais ezapi mabete, ezama mabete po ba fierté fallait. Malgré ba sala ndé fallait o lingela te. Mais quand même ozomona il fallait au fond là et ça ils appellent fierté à Fali alors ils appellent fierté na biso OK ozomona tant ozomona que guide azali wana pona ko wana za charge ya Fali o ba pesiye na génération o yo Fali za na charge ya makasi ya kosala
charge wana eza guide mpona koya koguide bango eza charge ya fali. Alors bawario bazalaka étonné te so bamoni trésor kukas aya imité bazalaka étonné te eza charge oyo bapesi fali ayaka fongolaka nzela mpo bango bayaka balandaka. Ah bon. Maintenant aux autres un calendrier wana et comment dirais-je, quand on a la publication au barocha pour la vente à billetterie pour na yo ils récite pour na faire rigola de façon vente depuis des dettes au moni comment ba billet au tekama na ba point de vente au bâti na ba restaurant na ba terrasse et tout. Est-ce que ils sont professionnels côté kababi bazara na ba professionnalité yo ba benga ba loko bazara ba professionnalité et puis ndenge za wana soki ba koma na niveau wana parce que ba sala ke loko renforcer yo moko mone ba communicateur na ndi ba leka ki ba osala be mission ba loba wa to comment là ozo comprendre c'est-à-dire et loko mo ba ça ça kay forcer yango no monaka finalité nango ekindaka ko récite des ratés parce que eze loko yo yemo côté azoza na vision ya ko sala likambo ke nena bo tonke naza musicien naza na ba fan na sala loko mo na vision nanga to yemo ko za na vision ke na 2025 il faut na lukana sala loko moko boye o eza ya ko imiter te parce que tout ce que faire est fait eza imitation. Mais ils ont ma bête parce que ils ont fierté à Fali. Faire aza fierté à Fali. Fali tant comme aza guide na bango azo fongola kanzela pour na bango ba bando ko rejoindre ils ont ma bête. Mais basa la on peut bien pour Fali sepilaka. Est-ce que bazo satisfaire peu Fali nengo lobi wana? Bazo satisfaire yana on lobate. Malgré bazo sala on peut quand ndenge Fali azo lingela te. Mais au moins quand même ça va. Bazo zala moi orienté par rapport à ndenge Fali aza ko orienté bango. OK. Voilà, mais je pense que après audio live et salamaki automonaki bande on a biso l'autre fois on a une question au lobeko to ebi David Mombele était bande on a biso ya Saint-Denis au basutenaki faire rigola pour on pouvoir Fali tout monde il sous live monsieur salami après marambo ya ba visa et tout pour na ba gaulois na ba journaliste oyo baza bon na mikila poto to benga diaspora ba lobby il faut ba ça la pétition sur Fali Poupa ba funda Fali Poupa que yenda zo bloqué ba artiste congolais pour na ba visa ba okota pétition na ambassade et tout pour que ba funda Fali yenda za cause ozo sala que ba artiste monsieur ba zo visa te yemoka ndozo azo visa et puis ba lingi pe lisu bol ba lobi ba on peut faut ba simbisa Fali Poupa touche ba on peut ba na ba relation awa na Congo ba ro sala pe lettre moro boé avant jour moro ya concert à Martyr à Fali concert izalanile ba ça le top là ba on peut ba na ba relation na mboko yo ba relation eza banane ana mwe batanga ki Messel Nabiso David Mangaya baza na circuit ya présidence na mwe batanga ki pe bon mon abi papa David Mangaya aza congolais mobile isa na biso Fani Tshisekedi voilà même famille présidentielle ba yebi que fallait ça la fierté mboka. Et le côté lingate beaucoup de sa famille présidentielle na makambu na bino depuis famille yango ekota na présidence ba pe makalisu te pona bino ba gaulois na leader na bino bazala ba famille na bango boza ba relation bo utiliser ba relation na bino o ba relation peut to ba vendre ba mona ke demande bino bo yo sala eza na sensité eza na importance te fallait okota mbongo na taxe à l'état. Vous pensez que ba PC stade ofele? Je pense pas. Ba PC stade ofele ni fallait okota taxe na caisse à l'état. Les sport te ba PC stade ofele. Papa David Mangaya, rien à voir na mambo bien boinga bosala. Bon, au moins
omoni bo réfléchissa mukie mabe na bino yango wana mabe banani ya ba Gaulois bo réfléchissa mukie na lobango moi na 100% ba Gaulois ba Gaulois o baza bien réfléchir baza 40% yango to mona bango pe na ba life yango te sur 100% et ba Gaulois 40% ba réfléchissera bien yango to mona bango pe na ba life yango te 69 se tikali wana ba raisonner mabe makasi poko yebisanga bato ba ke ko raisonner ba réfléchir David Mangaya za bango te David Mangaya aza na kati ya famille présidentielle mais c'est un Congolais comme tout le monde aza na kati ya famille présidentielle aza na ba tâche oh il faut ça là donc David Mangaya ah ben c'est un asungar pe ba asungar ba artiste nyonso David Mangaya asungar mutu nyonso mais koyoka bango ba ko déplorer na makambo ezo comme la artiste musicien le nazo kende de ceux déjà pour les locaux bango bolinga basala ba ko tia ba relation na bango pour ba simbisa fali touche ba barrer déjà ba que c'est impossible oh déjà personne déjà ba échouer oh mais bon on va aussi la relation hein to beti gazon sauf fallait beta concerter et combien ba gazon non pour comprendre que rite voilà et pour na wana déjà ba que ba échouer ba réfléchir ma bé des deux ya ko luka ko kende ko sala ba oui nini pétition en ambassade contre Fali mais na lobby même na ambassade ba ozongi bato na oba ke sa pétition na ambassade contre Fali bana mikanda bango mona o no ba okene na kuna bana mikanda bata mikanda pe ba okuzala bon na bata mikanda na ba ke sala et des leaders na bino sko prends-moi les années so bokyo sa pétition alors ceux qui basali vérification et alors on a fundio malikande a détourné qui mbongo la et tout que resamba ça yo tesikoyo retourne ngo na non na cité nelo na loba tango ba okende kuna pona ko déclarer pona Fali ba Gaulois bo pesa nga pasi makasi ba Gaulois ba pesa ko pesa nga pasi manière ya réflexion na bino et ça la nga pasi makasi ozo mona pe bo loba avec énergie ti bo ke na ambassade wana même na ambassade ba comprendre que bo raisonner ma bé bozong c'est bino pas leader na bino bozonga boke tourner pourquoi ba opime ba visa mais avant bo salika mo botuna na pour leader na bino aussi que président Ferré toni to que ça le loko boina ambassade pour na contre Fali après c'est bino pena idée so bien pas réfléchir ça bien à orienter bino que loko na bo que ça les a bien to les a mabé vraiment ba journaliste et diaspora ba mobilisé sur 100% na le pour na 80% apparemment des ba contre Fali na lobby ba contre Fali bango tout ba warrior révolté bango nyoso na ba warrior révolté Ferra na mutute oh baza ba warrior révolté bakende ko sala bande ko ngo Saint-Denis ngo batongo ba Saint-Denis bakende no ko sala pétition ngo kuna na ambassade kuna to comme ça tango réponse ba pesa bango ba yela biso ngo pe na live wana ba expliquer biso makambo ba lobe na bango kuna mais ceux qui ba linga ba sala ngo po bakanisa ke échec ezana ngamba Fali ba s'assurer que ba o sala faux cop ba so sala faux cop bo benga leader na bino botuna ye botuna ye idée o bozui batuna Ferré président ye idée o tozui ko kende ko marcher na ambassade poto pona ko funda Fali est-ce que ça idée est bien batuna ye réponse au pesa bango soki encourager bango ba kende biso pe to encourager bango ba kende donc ba ko koma na ambassade réponse o ba ko pesa bango na ambassade ba songisela biso ngo na réseaux sociaux ah bon mais soki pona okanta kende ba kende bongo eza pona échec pona Fali eza échec ka pona bango moko ata basali bongo visé zate ah bon mais la moni ndeko musu ya Gaulois alobi ba ofunda Fali que yenda zo bloquer ba artiste musicien na moni pe wario moraye o alobi que yepa a ofunda Ferré que mukanda na ye ba sala rango na poto na bité ko sala mukanda mutu na poto za rappel fraction les infractions mondele ceux qui aibi identité ceux qui ont identité et le connaît Babakali Prince Bakali attends mon est mukanda pigeon na poto za combo na mukanda nya una poto za mukanda Prince Bakali attends mo so mukanda mbwa mobwe ba pesa tambula wana Prince Bakali mukombila bo meme pesa paquet ça na ba congolais oyate bozo Prince Bakali pesa bitumba ba congolais za oyate mbila tango ekita ba kange ba kutuna mukanda mbwa mais s'il faut passer un message clé na ba infraction nene kiriti excuse
Voilà. Et ça, infraction, n'est toyoka. Pour n'importe que l'autre fois, nous sommes en chasse, même limo, ils ont un poteau. Oui, bien sûr. To yebina ba venir, même si on a même pas sa chance, ça vient dans des les arts. Monter ma daï des eaux là. Nous autres, à Kinshasa. Na Grèce, nda ko fire basket, sur la poteau. Eh. Oui, bien déjà. Na yebi. Jour comme au à la facilité au temps pour la payer au moins ça. Mais manga ite, ngamo na dozo ba bisi na okende. Na nango de na mutu. Tu place maman na Obed Azaka Gloire Olangi. Gloire Olangi na PC. Une américaine perdue à la France. La PC Bambote Gloire Olangi. Ozo kopo papa. Voilà. Et ça infraction nene selon ndenge toyoka explication. Abio mukanda ya artiste Ferregola. Pour faire un échafaudage. Bon il y a beaucoup il y a beaucoup que ça ne fait ba bien kuna reconnu kuna za so commerce so nani. Bon fallait aza reconnu comme nani. Artiste musicien fallait foutre ba taxe na poto. Il y a un autre basiko. Ceux qui peuvent réfléchir bien, ba benga faire pour faire un monati. A un moment on ba live ba salati. Ceux qui bon erreur, ba kende. Mais ceux qui peuvent quand tu bon ça bon pour un chèque il a fallu, ba ta croire. Fallait que chèque qui te pour na bango ba goloa. Ce qui fallait y mon qu'on a vu na boye chèque. Parce que bido ba nani o boye côté chèque na vie na yi. Bino, ceux qui boyo kanaka, au moni ferré, chance y a vie à faire ça. Pour imiter à fali. On a chance y a vie à faire. Chance y a vie à carrière, y a carrière y a ferré. Pour imiter à fali, on a bien des trésors cocasse. Y a bimaratang fali nzemba. Donc chance y a faire y a vie. Kaka pour à imiter à faire fali. Malika. Ah. Voilà, chance y a faire na vie. Chance y a faire na vie pour imiter kaka fali. Alors sur les lois. Au moni mukolozo décision atika ko imiter fali mukolo kufa yangwana. Carrière elali. Carrière ko kufa mukolo pena faire so ki tembe atika ko imiter fali totala yi. Ah. Tout lancer pena challenge. Mais on dirait que on a sika. Et le kasika netini. Après Fali Poupa quoi annoncé double stade de martyrs les 10 et les 11 tout le monde Ferregola aussi a annoncé double date la première édition du festival international de Kinshasa Festigola et les 3 et puis aussi les 4 dans stade de Raphaël. Au continue. Voilà. Au moni. Kerit na lobaka na yo likambo yo na ko yo finga faire poani na finga faire poani na lobaka na likambo yo faire za fierté fali oboya rango na plateau faire za fierté fali oboya rango na plateau elo onde bagolo ba olinga ngote malika baza obligé ko yo ka ge faire za fierté fali dala baza obligé ko lingango avec obligation. Les obligations te baïbi keza bongo. Na auto pesa challenge awa. Bango balobeni. Double stade de martyr. Et loko isimba raté bazonge la raté. Et loko isimba raté bazonge la raté. Bazonge la raté pour ba kokate. Oh. Vous comprenez? Bazonge la raté na pesa Alexis weti raison. So soit les kokina mongo nae. Ah bon. Et puis et ça logique. Hier à côté quand jamais que ça au fallait ça là. Non, tout le bas à bangi kozonga stade de martyrs. A kozonga kate a obeta ba yu arena te a obeta ba ofo arena te. Ferry ozocha point na vers mutu ni malika. Ah ça pas artiste mena na biso. Eh mo boninga bo bude ngai na ba plateau na bino, mais après na souffrir de compte bozongi sanga kaka. Si eloko yo to lo balanga na les 3 na les 4 wana. Signification festival des années. Le festival ils a déjà en été fait. Ils a fait. Merci hein. Ils a fait hein. Ils a fait. Ils a fait hein. Bon tout n'a eu des contrats nango. A eu des bon nango contrat. Il est mon producteur tout le bas. Il est mon producteur hein. To lingi wana ba ole na combat David Mangayat. To lingi koyoka combat famille présidentielle na stade Tata Raphaël Anati. Oh maman Denise Mutoke Makila. Oh boy na boy. Ah bazu organisation na bango ba festival. Bo yoki combat famille présidentielle na kati. Maman Denise a pona biso nyonso. Ba David Mangayat baza pona biso nyonso. To lingi te to
bosa makamu na bino boteka famille présidentielle na kati. Fallait yaka jamais ko sa makamu na kombo ya famille présidentielle. Ni ba warrior. Au moins que trésor Koukas ton le bar. Au moins tu que vous avez raison. Ou bien fait le trésor Koukas ni Malika. Abimata on fallait Nzemba. Et là on est bon. Non, c'est Kate Kerit. Tu n'as pas on a titi de pena au loba. Parce que non, on a titi de loba parce que ma kamon na ko loba, yango ezongelanga. Mais ba musique eza concurrence mo loyal oche. Eza concurrence, c'est concurrence eza na beti double stade, yo pe yaka beta double stade. Yo mona na bien, o mona ouer na jibe ba beta fikin. Bo santa Oui. Fara ouer na jibe concurrence yangwana. De quelle concurrence vous obi mo bisa biso? La fallait na faire baba concurrente. Baza ba concurrente faire aza fiat. On a le bon combien de fois qui Tina zo idée obenge trésor Koukas. Hier ninga zaona tonga imita. Na ibiso ke chance ya carrière ya vie à faire et za imitation o so pas. Na bi tout lancer ka challenge. Atika ko imiter. Tout ta pes carrière na ici là. Yango boni to benga fali guide na bango. Babu to benga fali guide. Mais siko yango kaka o ezaki guide te. O ezaki guide te et puis ko bete na stade tata Raphaël c'est normal. Parce que tant où il y a imitaka, ko imiter l'axanini, non ça l'angle quoi kéritité. Na sepeli de kérita lati, mais na ça l'angle quoi kériti. Tout le monde te kenga lati pe boy. So na ben na copier kérit. Est-ce que na te chapeau? Na koko imiter na comme il limité na chapeau. Si. Ba copier agnon sauté. Ba copier agnon sauté. Et puis ba wario ba zake tonete. So ba moni trésor Koukas ça y est à te date mo boy. Et ça normal. Ya bimara tant fallait Nzemba. Le faire à imiter choix nanga. Le faire à imiter choix fallait. A imiter te a imitaka kaka et puis ngai po nanga na moni o mabete on mona préférer le na bengi trésor Koukas pour eza normal eza loi ya nature eza bongo fallait eza guide fallait nda fongola fallait eza précurseur na bango eza logique de ce qu'il fallait ya fongola ndiela il faut bango pe ba ya balandi na sima o moti que fallait que fongola barina après pa ya tiki mo eloko na wana cake wana 8000 place wana ti et cake Adidas Arena. Oui. Et ça le multi. Oui, on quelque chose. Juste mal Malika. Papa. Mais quand même à bêter na mikili photo. Et ça pour na grâce à nani? Grâce à Fali papa. Il y a une musique na mikili photo. Merci. Et ça bongo. Eza bongo peto yebi ke eza bongo tangu ye tangu fallait fungoli musique na poto a fungoli ba arena après trésor Koukas pa binini asa nini aya robeta tangu fallait bi double stade des martyrs double stade des martyrs c'est que Simba kité yango ba yeko zongela basket nanga oyo Richard Tessa teka Richard Tessa na semaine mon ala ton combien de fois so kata 5 fois eza ngamo est-ce que loko Simbi et Simba raté est-ce que bazongela ngo te so Simbi to zongela ngo te o kana soni na zongela basket au point nini c'est que ça bien c'est que batu balula ngo batu balinga ngo eza ngamo ko loko pe na odefate yona senini ozongela siko fali azongeli ba stade des martyrs wana po ba fani ba sengi siko tant fali te double stade des martyrs makele allez tellement bango pe bana trésor Koukas na bango habité na ke na tia eloko koki na mongongo nanga tengola linga ndo siksango ko suka ka trésor Koukas te fo a imiter choix nanga ya bi marathon fali nzemba ya bi marathon nzamba faut fali nzemba ka a imiter choix nanga Malika na lancer ka challenge feratika ko imiter ka fali tout a presque rien isuka on a challenge au lancer atika ka ko imiter ka fali asala ma muselon yi asala makamuselon yi tout a place carré ici là donc mais net nanga personnellement non mon nanga o mabete et ça charge au fali ba pesier yona lobaka na lobana insiste na bi génération nyos baba fierté fali magebo sango ndenge fali o sepa o lingate mais quand même au mona quand même réseau Koukas au mona ke
Trésor Koukas. Kérit. Nakoki jamais kofinga ba musicien mboka na biso mutoka neti ferré. Tu devais te banaga au fingi peut-être. Est-ce que la fingi? Tu au fingi tu. Non finga pour nini. Oh loba. Mutoko robeta double stade de Martin tu non finga. Mais maloba na yo est un peu choquant. Et vous dérangez bandeko mususu. Pour nani? Pour so na bengi faire Trésor Koukas et choquer bateau. Pourquoi Koko bengi Trésor Koukas il y a bima. Quoi bima non peut-être des cassi bien mona. Bon est-ce que non comme ça? Fallait yaka awa atike biso mandefu ba si style fallait ça au moins que fallait sukura maboko atika ya potana yango qui dit ça poto soko kitia nga ici na comment père de famille fallait la biso poto ça kitia patron ba copia suki belé mandefu belé a copia kanga suki a copia style vestimentaire et puis même au moins il fallait voilà faire a copier. Tala même la dile s'arrête. Tala ba coutrem. Tala. Obi so na moto aza fanatique a fallu le quoi faire. O lingate. D'après yo, Ferrigola za fanatique, il a fallu numéro 1. Numéro 1 na but, il y a ça le quoi numéro 2 pour vienne na boza numéro 1 ba warrior. Vienne na bou. Vienne na bou c'est Vienne Rambote. Kofi Olomide. Papa na biso ba warrior numéro 1 zaye. Ah. Donc il y a Kofi Olomide. Numéro 1 ba warrior. Eza yé pas pour na biso ba warrior numéro 1 yé. Kofi Olomide. Faire numéro 2. Ah. Après biso to yé. C'est que ils assemblent tout le monde à la télévision pour mais faire pas ça l'assemblée faire ça l'assemblée faire il faut que nous luka beti dile ça rien tant ba fongoler les bomba ndia barina pour venir ça il peut sembler na dile ça rien bina copier ta style vestimentaire mon corps pour na se retrouver quand na imiter choix ya mentor nanga mentor à faire c'est fallait oui même sur les plans vestimentaires. Habité le quand on peut être double stade on a CP ça mentor nanga na tata ne loko kokina mongo nanga ati tata Raphaël mais yo ozomona ngondeni à même moment où fallait pour faire ça la promotion puis propagande il y a double stade naie et puis aussi faire rigoler au chaba date affrontement aux alakis na terrain entre les Warriors et les Gaulois tiango na mutuna yo tiango na mutuna yo faire un loko monter ou à ça na vie ko casser projet ya fali to vision ya fali exacté au moni ferré ata tekista arbeta o na face ya stade de mata ta arbeta catalogue plus pour yana na boduga pas ko produit préféré oh nana boduga a produit ferrigola na bon bato ba beta catalogue plus ba ça la plein pécandis ka fait pas ça. Oh, Malika Mania. Non, mais. Ok, on a plus loin. Tiens, na mutuna yo. Faire ane loko moko te na vie na ya ko salaka. O ils les chèques pour na fali. Ata pour na musique, ata pour na projet, ata pour na vision. Na auto yebisa auto. O pétition na ba ke ko sala wana na ambassade. Ceux qui ba kantekeza pour na chèque pour na fali. Bah se préparer bien et puis tu oses la réponse en ambassade ba opesa bango et puis tu oses la inconvénient oh izananga muna bango. Ah bon, voilà, merci beaucoup. S'il faut passer un message clé na ba warrior tout les 10 na les 11 base à la mobiliser comment sensibiliser pour qu'ils récitent il y a double stade de martyrs il fallait pour pas vous allez déjà à 100% auto ka ko sala awa ezara kaka pona ko talisa ba warrior que biso na lo bango bien biso to zaka na attaque ponga silence non kokate oh focus ici non kokate pour même nanda kuna na loba pe minge mubai nanga yebi so to vandi bona ndo bete me so mando pomper ma solo awa ako seka ti ponge biso to lali eh car nous arabes pour na na zana ndakuti na seki saka pe papa paradis wana bete na sokelie ma solo voilà na sokela ke fe ma solo to soka ni ma solo allez soki er na biso sa prière koki to lali voilà on comprend c'est-à-dire silence non kokate il y a toujours une attaque il y a silence tikela batu mususu soit ngana janvier tozana biso battaque na éviter auto iluso le soir zo côté ni on doit pas attaque et bisanga na toi na leader o aza attaquant
son excellence monsieur l'ambassadeur Fally Ipupa. C'est un attaquant, hein. Est-ce que biso tout que vous avez faible n'endeni sapatu na du kolonango et kokanaka musicien za faible vous avez pas fan faible yango to mona ba leader mususu ba fan na ba musana ba kofinga vina bango ezaka bongo po ta musu leader na bango mo pe yemo ko ba nini ngai na za mutu ya buzoba do funa za pe na ba fan pe ya bata buzoba Ozo koma, hein? Nazo koma ko. C'est mieux koma. Ozo fongola nga mémoire. Voilà, mais je pense que si je te dernière question pour que Toka Bolana Josmania Malika, Héritier Watanabe, la Pulga Oyo a annoncé le 21 septembre 2024 à la scène musicale à Paris, la salle à 20 000 à 6 800 places déjà bientôt là. Je pense qu'en septembre, Héritier Watanabe a annoncé date naïe où le roi va faire le bétail qui va faire pour pas. Je pense qu'Héritier part aux ala. Et là combien de places? Ça, les bandits à 2000 places à 6800 places. Félicitations, Naé. Félicitations, Naé. Courage, Naé. Ba imitende, ba fan mususu tende, ba zarna pes ba sa promotion ka kofinga. Parce que wata tout openza, moi échec ezalaki l'album ya na chemin de la gloire. Kobuka na te papa, so to lo ba vérité te, to bando ko sa bango. OK. Par rapport à Miange Mi-Démon, chemin de la gloire et bétaté par rapport à Miange Mi-Démon. Il faut y avoir entourage, la distraction. Soit topé ça on autant, bah mais ça promotion. Et ça les cambo tante, formule c'est topé ça tante, formule c'est comme ko le bima comme ko le yebanaka. Na banzi mo super malem malem bezate to asu na temps malem te Teresa glissant. Et asu ka malem te et bimi lelo e bani lelo. Mais on a beau opé ça artiste devoir à ma casse Yerusala musala. Et ça artiste yé mon côté non seulement artiste yé mon côté na entourage. OK, ba communicateur. Bon privilégier ma finga mukie, bon ta promotion belé. Très bien. Bon ça la promotion bandie mon habit ne biso to ko ça ba promotion ba garde cœur na biso ba malin tese na biso, ba médaille na biso, ba ni na biso za ngo belé. Ba centième dossier. Vous comprenez? Ba Marie-Hélène na biso, ma tout nga ngobe ngobongo tenga ka Marie-Hélène. Ya gingo ya. Ya ginoel ngoya. Ya ça ba promotion ba titre ba ndemo na bango parce que moi ça me choque ton na mona ke communicateur y orchestre mo ba leki oye ba titre ba ndemo na bango te même ata ozo eza featuring. Prince de sort tu fort bongo en anglais ceux qui na lobe on ma be mais na pesika image ba comprendre bien ba comprendre des titres ndembo modogo na Fally bayemba mais de fait que modogo ça na featuring na album na biso to na droit kanga titre ndembo mais au sein de la spiritualité nini comment pas se comporter biso to na eloko ko senga mutute tozo lobande kaka. OK. Loko senga biso bato senga ezaka ba warrior baza la focus silence. OK. Attaque. Merci beaucoup. Senga attaque. Mais biso siko attaque na biso yaka après avoir constat la réussite na likamu na biso ndeto yaka na attaque. Voilà. Mais si on a pas orchestre musuto omona non bon réussir te mais bino bozaka on attaque et on donc bino na minuit une des attaques. Oh biso to yaka na attaque. Ceux qui de peut-être boyo ko attaquer biso tout ça les côté de deux ceux qui peut tout ça les réussite ya makambu na biso to emisko to côté bien na distraction to biso attaque na biso. Ah bon. Alors Héritier Wata na carrière na ye c'est un jeune à féliciter. Et puis aussi ni basal na ibandeli boye ya likolomba la mort est facile. C'est un jeune à féliciter ozomona to pesi ba courage. Et le coca quand non loba promotion est comme finga nebele surtout pour nos communicateurs. Voilà. Merci beaucoup Josmane Malika, quelques salutations na bateau tout ba disposa qui tampon Orlando biso pour que tout kabana. Na bateau so balanda biso merci na bango merci na bateau pi balinga biso bateau pi bayela biso ba remarque so yo benga pour finga na okato na téléphone pour téléphone nanga. OK. Pour na bino bateau pe ndeba ko lo bateau ebi place au vendre na zela bino. Baya kaka. Boya na zela bino. Le place na vendre comme le dépôt na bino ba makala, ba ko soma makala wana ndebo ebi adresse yango boyaka. Pour ngani kerit obi ke ça nga des fois et ça nga na raisonner ebi so ba nyo so ba raisonner bongo.
ngamo na zonga na ndako bokoti ya bémission boy na vandi ngamo na hôtel émission na nga na hôtel pena ke na fingi na nga musicien te mais ba yo finga mais bon yaba comme ko yo finga nga donc na yo comprendre que na vie pour choquer mutu et singa ka to finga yi Audrey Luzolo merci beaucoup na batutu balinga malika manya mejimo paradis ba suka nzambe je vous salue Richard TKTK des gros bisous na yo papa. Merci beaucoup na yo Pekerit. Merci beaucoup na batu nyonso ya Alain Poupa. La Mbote ya Alain Poupa depuis Afrique du Sud ba Mbote na kuna place ozali. Mobosa moto moko. Voilà quoi nani. Ngala sibelo mo sala sikoyo. Trésor. Nalola yo nako na linga yo na lokoso ekole kisate caprice trésor. Komone la penga ite pona lingi yo na bomba yo na motema. Phosphagel nanga yobi makatango na nzemba kanana imite voix nanga oh na bimisio na bimisio papa ba bimisio na mayuya faire trésor kukasi ba bimisio na mayuya ka po ba bimisio na mayuya o moi bon ndolo ba ke ba bimisio na mayuya kelo ko yango eza charge ya fali ana choix ba bimisio ta na mayuya ay imite kaka. Merci beaucoup, encore merci Niki Afrique Télévision, merci na honorable Jared de Panzou, merci na Niki Morondez na Hollande, merci na Nadine Boka Hollande biso sikoyo, merci na Hervé Kimbiki mon grand frère, un grand merci aussi na Noëlla Kunga na pesi bambote place à Hollande biso, merci l'équipe Mobimba Afrique Télévision, merci à Richard Tessa, merci na fils Njuzi, je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.